La paix Amida, comme on le dit, Amida. Oui. Amida, yo mona qu'est-ce qu'on n'engeni. Amida, ça grande qui oyo pena batindi la biso na Congo. Jibem piana, omoni wa vient nga. Hein? Faut lo ba place yo joue la petite wana. Parce que ça normalité, bazalaki na rien, ba comme na ba millions na ba compte na bango. Caméra a joué à verser millions na compte ya Amida. Non, en même temps peuple congolais a souffrir. Non. Et ça normalité. Donc Amida, asa moment moko boye, asa na indien. Oui ba indien, ba l'art trop, ba musique, ya oluka. OK. Sur Otali bien. Donc il y a trop matériel. Il est trop matériel. Sur Otali dans la cabane na JB a kenengi na nani, Didi Ginwani. Et le Didi Ginwani vine zande. Akita, alanda vine avec Tikuna. Yangwana. Tant la cabane na Didi Ginwani akiko bala nani akiko bala ministre Mobu na Congo Brazza. Lelo ministre wana asala nini akita abela AVC. Azongeli vital. Tant alongwena vital et tant azongeli JB. Auti Brazza. Azongeli JB. Azongeli JB abibiso baluba Chibao. Salon na ngai melela kana na salon mala na nga na chambre. Ou bien za na chambre nga za na Salomo. Séparation des corps. Ndaki na ngobongo po bota bana. Tenga na utuzo balar bana vite wala mamna yo. Bu along amoni na JB venir et là mama kasi mingi susute. Aya za ko lugara. Alugara là. Asa JB nga na prouver na kota tina gouvernement. Na ko sa o ke na la so na ke no ngai ya wa Amida na yaka ndepona nazala nde likolo. Ti ayeko mega Félix Tshisekedi tant makambo ezala ka mega Fayulu. Amega Fayulu akokati. Fayulu akokati po Fayulu biga maman za mupanzi pe Fayulu za grand-père abna père na bien respectueux. Massa vie privé ya Fali Poupa bo bien ngaba betaki mabanga Fayulu. Alors ameki Fayulu simbité. Aningisi Félix Tshisekedi habité nazara jana ndeko ya Kabila azara déjà na ngai awa mama Denise Nyangori aza déjà atali côté kuna bia yaza febele os de mes os chair de ma chair to Amida alali kao obina ba kongwana mosa ko bota 15 bana mais Taylor Vanda azakaka suyo baka mère wana suko ba rivara ba mechol. Donc ogazima na tenda katuma muke celui qui l'a fait bien c'est que Vital Kamerhe a déjà envié Amida depuis de loin. Ils ont normalité moi ça bibelo ka bo mbala moko oyebeska utite mbala moko koi Amida abina ye ngana za yo tala ba bote ba Amida na ali Vital Kamerhe mbanga ka Vital andi magite asopani mbala moko kim mama ya palais ayi marié Vital Kamerhe moi c'est ti lelo ale lara tikolo baboy bien sûr Vital Kamerhe ayi marié bon père mukol bon za célibataire ti lelo non alors azui Amida avant de si Amida bi faut balangai yango mona ba wana koti bakati si makambu Kamerhe lelo Kamerhe no yibane muke amatisi volume Tanga bakudena Amida amatisi na bisu yo coaching wana ya Amida ratarate amatisi volume 15 millions akiko coach yango na compte ya leki Amida mais organisme natani yango pona ka Congo ezana suivi te mais mutuloko la Vital Kamerhe atinda 15 millions na compte ya ndeko ya Amida mais yo yebi coopération ya so de mouton au place keito yebité au place peso mata tozo monate ndenge ezaka bongo pe selal nango obi coopération mbongo boni ba bimisa mbongo combien bimisa ba ata ba 80 milliards mbongo danger tu zo mona ba combattre bazo bunda bazo ganga za pambata parce que ba yebi déjà sous ces années Félix tellement hier ça ko s'occuper na ba défaille na ba défaite mobo yo Kabila saka libanda bina ibo yo ko za conseiller présidentiel pembe nanga sala mamango gérer ngo be na pese confiance nzoka no ka zo ko lia père wana zo na ba combattre bazo comprendre te que non Lolo la Congolia, il y a Kimi hôpital.
ake na ndula fali ba docteur tant balobi vande sika moko bouger te bazalaka vraiment na raison oui l'air musu ndengo zo kende wana kisi ba pesa ki yo esengo ningana te d'accord l'air musu ndengo ba no vandana ba osenga yo ke ozwa repos licence musika te ozwa repos yango wana alors yo monique yo za danger yo yanke na kendule tango ke na ndule wana ba saka bino 80% au azana ndula la bazaka batami limo déjà si ba bengisa boya botondisa wana ce n'est pas des gens vivants c'est des morts ba pour ba benda ba âme parce que tango yo ba kutela na ba guana nzoto et même yo mbala moko za faible docteur batu batika ko accuser fali ipupa ke ye mutamemi yango mais batu ba lobby et loko moko eza très important était que artiste congolais oyo azape na souci ya ba peuple congolais. Tant que déjà à l'attaquer déjà masque, il fallait faire passer le message na bateau pe bazoya concert qui bozoya ndule mais bozala na ba masque na bino. Exactement, vous avez raison mais na ndenge pito pale oyo ba combattant ba tsela ki fallait pour palibaya on l'a même des missions mo lobi ke non ngai kaka pona ngamo na ngana tika nga mais derrière moi bazo sukumenga danger ba biso otiki et yanga na onwa donc faut bête ngaka alors peut-être à bosser un peu pour un message wana il est gars bon quoi yo pe bat muso boa mabanga lève sur la piste yo kombo boanga mo bosani lève bosani yo pesa message à mutu donc coronavirus ezali malade mindele ba créer ce n'est pas facile de créer ngo do bokutela na kuna boyanga noa tako ba combattre ba pesa bino boyo ka quitter alors allez-y vite à l'hôpital. Si vous organisez Manhattan, Nalandi, Trésor Congolo, alobi bin ba combattant, baza prêt, ceux qui m'a cambo yoleki, mon PPO la Corona yoleki, Ferregola, il est prêt à jouer au Olympia de Paris. Au moment où Trésor Congolo, tala, ceux qui fallait à Betty, et le but est que faire par au bêta, et le but est que Watana par au bêta, casse, Corona les gars, boya. Bat le rôle à Trésor Congolo. Aza intelligent, mais tala ba proposer ko bimisa. Aibi ke mboka ezana no malamu te, to lobaki boko beta musique mais bozela mboka evanda nie, Kabila zonga mboka na ye, Félix akanga bango moko. Esu ba nuka ngada kamere. Alors, bo pekisa ba manifestant o ba na Congo wana, ba manifestant o libérer kamere comme ça, et ben ça va ka bango moko ti ba aussi là, bozungi musique de bino. Trésor Congolo na lobi na elo moko. Faut pas rêver que Corona soit ici, faire une ailleurs bêta. Il y aura des faire une ailleurs à la combattant. Bata fali pe bazati. Ba oya beba. Biso nous combattant, faire ko bêta te. Na kati wana. Ah j'ai comme moi. Non, ba fanatique ya ipupa pe ba oya ko combattre Ferregola. Ce jour wana pesa ki ba fanatique pe ya Ferregola ba ki combattre fali. Abeta te ye nani, ala ksanini ya ko bêta te. Siko bino pe mko bocha libaya. Kasi boko mona pe ba fanatique ya falit. Ba oya pe ba lati pe na poso ya même pe na ba zongi tsa ma nzo na lion. Ako bêta te ba combattant, to ça ba combattant ingeta. J'ai commis bon. Et en plus il fallait tala mukila zara la bango. J'ai simbati. Faire tira libaya bongo comme ça to récupérer pe ba combattant monsieur bazai kota fali ba kenda ki bazonga. Po ba kolinga te beta. Ba kolinga te marabioche na bango le king yo ya ozala wana. Et comment na onengo wana. Alors donc ils sont même na bata Kofi Olomide pe jour oyo fallait à betara ba combattant. Oui, bazara na biso wana. Ah bon? Ouais, na botana ba Kofi aza père ya fali. Ah, nini père fali ya kotinda ba combattant ba combattant. Yo bi fali ma besa la Kofi. Ezalaka na monde ndule. Oui, fali yo joue à moto à danger. On joue à moto à danger au lieu tika na mouvement yo kimi na moto comme ça à succès. Ah, Kofi olinga ngote sindi aza. Azara na quartier la terre. Aïka. Kofi linga bongo tango sacrifier vanda wana. So comment bouger ça y est bien té. Mais il y a une vision à aigle. Casse aigle comment est-ce qu'on a commis combe. Balobi Kombe alors aigle commis combe. Bazolo bango passer le a commis combe ça ngate ça ngage que c'est le scrum abi qui fallait commis combe parce que pour moi n'était na minjo yo aza confiné koto aza kumba que ça. OK, tous les gars wana. Voilà, vous avez Congo Kimia. Comment ça fait la Kimia? Congo Kimia. Bao tout balingaka biso balingaka wonya musique maison mère balanda congokimiatv.com. En tout cas partout dans le monde Congo Kimia TV yango yo et na makambo sika ba image sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo Kimia na Congo Kimia. Congo
Kimia TV. 3xwcongokimiatv.com. Encore Oyangai Yabino Boni MC passe partout. Lelo, tu es sous une analyse ebele Yakosala na kacha 3xwcongokimiatv. Et sans plus tarder, tu peux sa bambo tenir un bateau va soutenir W Congokimiatv. Namoni Améliador d'origine na kacha Abidjan. Balobi Mero Tonda Tendance R9 Tanya Konga MC la patronne Rihanna Hermine Nakata Djobour. Sans plus tarder, on a Côte Sabino invité Nangaï Alelo au Tourousalanaï analyse Yébélé Tourousolanaï éléphant de la presse Orgazi Manhattan. Encore Oyabino Oyoboyebi Oya Pesarabino Babilengi Boyokaye. Sans plus tarder, caméraman, côté santé, organisé Manhattan. Ça bien, Nangolo Ankolo. Moni to bedege mission on a parti au fondo. Oui, oui. Bedege Makambunio surtout, to bedege mission on a Hakim Prince et Lausanne Bambo de Belé. To le bedege presque tout. En tout cas, santé ça n'en venait bien. Ma combo na yeso masi et puis mes condoléances na ba mort nyonso oyo. Voilà, toutes les condoléances sincères. Na maladie à corona. En tout cas, maladie oyo ils ont jeté faut sur le maboko, pour la ba masque, voilà. Toujours n'attend pour na ozala Yakobika. Yango na pe bomoni bisona Orgazi Manhattan. Le fait de la presse, te garder moins distance dans le système de santé parce que balobi priorité d'abord la santé et après après. Orgazi Manhattan, le lopena to sala moi analyse na makambo ebele. Di kambo yo nanu ya corona oyo et lo belo nini nanu. Alors bambote belé pa ya Bobby Mbasinga leader na Angola, bambote belé pa ya pasteur Manhattan Italie. Bambote belé pa ya Jerry Kiafa, bambote belé na famille surtout oyo bazali toujours na bonne santé. Corona est un malade mabé, nde onanga est jeté. D'accord. Donc tout ça la bien attention. Motomuso Romonae a Zaga bouillé bien, mais tout d'un coup a tombé maladie. Ndebe dozana bouillé, au Camara tout d'un coup on a tombé malade parce que n'engela marine autoloba. Tous les Africains, tous les Congolais, bazana virus en mode général Tanzoto. Tous les Congolais. La marine a lobby que ça n'engage que elle. Lobby que bah Congolais ming bazana virus en gros. Et puis ils ont la tam nango ils ont manifesté. Sur posa makila makasi mon bunti gaga. Ikena. Igima Pacifique. Robert Madi a président. Du solo bina yango toyeli ya Camerina Amida. Voilà le solo pena otoyeli ya Camerina Amida. Mais lelo tomoni Vital Kamerhe et Azan en prison. Et le Bélioni ni pe au Lobani na ba peuple congolais ba salani ni pour na Vital Kamerhe. Bon, merci beaucoup. Venanga Arsène Botango, vous allez mieux placé pour nous ma sola boye. Vous allez mieux placé ya Rolandela. Vital Kamerhe ndenga za na prison to lobaki boloko ezali et place ya mutunyo surtout. Donc ba mise ba yembaga mwana mukonzi akotaka boloko te yango wana. Voilà. Mais mukonzi yemba akoti boloko. Il faut piriger makambu na ya sali ya mabe. Ngeta. Moni tang ba combattre bazoloba bazobunda ezali bazobunda nde pona mboka na biso. Bazobunda pona population congolais. Bazobunda pona ba arme congolais. Bazobunda pona bato yo bazala banzala. Bazobunda pona mboka ekini malamu po monyo sako réseau social alia. Mutalia bien à vivre bien. Lelo yo Vital Kamerhe azana boloko bato o balinga Vital Kamerhe était en tout cas ba meli champagne, ba chanter victoire surtout ba combattant. Ouais. Biso awa ngana yambaka ba combattant na Genève awa tamba nomaka président Félix Tshisekedi. Président na tanga longola signature na ye. Ba image ezali ba combattant ba to benga e caméléon. Ndego kombo na bima pambati balobi mai ninganaka pambati. Voilà. Soki mbisa bimi na mai alobi ngando aza maladi. Il faut ni mélanger. C'est que ngando azobela. Mais pourquoi si kotonito stoyeba ba peuple congolais au botala yo Orgazi Manhattan pourquoi bobengaka Vital Kamerhe caméléon? Caméléon dans le sens que ce qui à l'époque à Mobutu azalaka dia ko ninganaka a changera toujours ba couleur. Caméléon ce qui na époque ya
il y a Laurent Désiré Kabila azalaka ko ninganaka déjà a chanzaka déjà couleur oui soki au moins une époque il y a Joseph Laurent Désiré Joseph Kabila Kabangi azalaki déjà azalaki ko ninganaka azoko changer couleur yango abengaki caméléon na kombole pendenge zo kende caméléon comment elandaka pe yango wana adotango aza mutu moko bozoyeba position na ete bozoyeba ndenge aza te babenge Rwandais mabe Burundais mabe boye mabe et puis azo servir eloko moko te na mboka na biso ya Congo tala lelo ba milieu ebungi to koma place wana maloba mboka yo mais Orgazim Manhattan tozonga mwasi mamuke pona tozaka na makambo etali balobi politique soki s'occuper na ngote yango s'occuper na yo donc biso tout toi ba congolais il faut to porter un plus na biso na pays na biso Congo les pays les plus belles donc Vital Kamerhe soki totali na ba propagande e le kaka tant ba nord sala ba élection ba propagande azalaki mupanzi ya président Fatih Beton bazalaki na lien moko bazalaki complice parce que pourquoi aloba ba promesse moko boyeki na ba propagande oyo lelo asaleli yango te oloba nini par rapport ya wana mais ça malhonnêteté baza ba malhonnête eza malamu te comment yo ko promettre batu ko loba maloba moko boye ça batu kitoko après lobo ça elango te mais alobi ko ba million ko virango na leki ya mwasi ya Amida asaleli yango donc yé ce qui Amida mbangu atindi bambongo voilà ce qui mboka azo salela te allez-y comprendre est-ce que moi na mboka pena c'est qu'il y a Rwandais congolais vraiment wana yom de lobby mais ceux qui azar Rwandais t'es désolé Orgazim Manhattan balo bakaza Burundi azar Burundi mais ngana bakisele suna Rwandais na asangana nyoso mi balé pona figure na yo ils ont correspondre ka non ba congolais baza bongote baza azaneti azoyeba nti azoyeba na te aza mwa mystique mobo et puis ayebi que jibe mpe na ki pire babo kai mabanga bango na ba Francis Kalombo wana mais tala niveau ya moi ça yeko séduire moi ça jibe mpe na landi adui combien de baso ba ki toko na Congo wana balegi Amida kaka pourquoi Amida mais Orgazim Manhattan makambo yo soyinga na omona ngo na pesa mbote na yemoko le pape de la news on a benga les vieux Zoro Mabiala itala wana za le pape de la news Marie-Laure Mwaka donc ya yo pe yango wana ngana omona ngo likambo ekomi sikoyo mutu na mutu otali la libumunaye libumunaye parce que celui totali makambo lobby il y a Vital Kamerhe parce que balobi pire à comme pirate pour JB à boaka banzembo mais encore tala pe qui a o mumia mutu nangana buma moto ce qui a zué babi mutu a zué moi sinon Orgazim Manhattan c'est qui a lingi o tomber na fight moko bu yamabe yangwana OK yo lobani ngala loba boy na personne no mbote pa ya passer Ricky Muzembo na Paris oncle Fali Poupa El Manito. Voilà, passer Ricky Muzembo El Manito grâce na ye ba prière na ye yango moni Congo lelo corona ezo lingé leka ezo lingé simba te mais ba prière à passer Ricky Manito El Manito oncle Fali yango moni ki meza na mboka calme tout question na ki na lobby question na ezeli pourquoi Vital Kamerhe ayebi ki Amida aza mumi ya mutu na ye pourquoi aokende kaka kosala mabe bongo kobima na ye voilà en tout cas question na kitoko mingi Boni MC yango na lingela yo batu bokota na Facebook na Boni MC Boni ozoye wana Fogar ape na momite na mincho don maratro Orgazim Manhattan wana ye salangage ke Orgazim Manhattan photo yebani voilà donc Kamerhe asa ja mutu moko tala niveau a trahir mboka bon pas trahir JB Léonier aux donc ils ont habitude naï ils ont habitude naï donc caméléon qui normalement mais chaîne à couleur d'accord est-ce que il a caméléon tala sur niveau ayebi que JB bazala naï ba boaka ye na lobi ya ndeko okoza na 35 momi 35 copines soka massa na azuye moko apamba c'est qu'à l'igno kitanasi et vous savez est-ce que vous savez bien t'es soit comme ça ça la passe si vous voulez JB maman ya ba papa ya ba na ye na bato bo lo ba ke o JB mpiana ali ngo msali bom te pour azolia mbongo Kamerhe ana besoin mbongo album te pour ba milieu zo ela ye bo ça la tension JB massa na binoté papa chéri ali sans polémique
au moins on bien wera luka polémique na jibe ti niveau wera simbela kisi lelo azolinga bima na kisi wana mais qui c'est kangié bokeba na jibe amasa na binote papa chéri l'homme qui a mis de l'eau dans coco. L'eau dans coco, Salvador. Vous savez que vous allez subir votre conséquence. Voilà. Bah oh yo. Hein JB amasa binote bref nazali molobe la JBT. Ah na lobiga po na mona ratipo wana bangona nyoka longo ba boya polémique. Alors boluka polémique na mino place ko place ngo place ba pass ya ba fali ya ba ken piana place ba ya ba wera kuna JB botika na moi calme po a enjoy na retraite na ye ozo ya malem yango wana lelo pena tozana orgasme manhattan azo panzampoke donc tolanda kitoko orgasme manhattan na yoki pe lelo balobi ko orgasme manhattan baloba na yo ba musicien ba yebaki guerre wana bazaka na ngoza na bisoté nous on est tous à ba peuple normal oui bazana guerre na bango musicien jour fallait linga beta concert bata kofelo midi ba komaka ba combattant OK bato afere bazala ba na biso ba combattant bato ya wata komaka ba combattant mais ba leader bazo tinda message ya soutien mais là qui masqué tindika chakal oui raison yango wana balobi na pesi mbote na yemoko mwasi kitoko na kata Luanda bibi mputu yanga ya pale balobi Naomi Bolengo la grâce na kata bakini yango wana orgasme manhattan lelo sikoyo tozonga na nupe na Switzerland awa mamuke ouais mode confinement oyo balobi bate belé babomba te bazo simba batete ya sali yango wana sikoyo et comme bikolata président de la République démocratique du Congo or que Bablo abongo tango zana camarade yeba camarade ni yo zana. Merci beaucoup. Voilà na pesi mbote na yemoko président Etienne Titi na kati ya Berne tala yo les bernois les plus suspects les plus mystiques. Orgasme manhattan conseil nini européen ça ce que na président de la République était que patriote congolais. Alors président de la République biso awa to me la milique to dame bien na Congo ba damete ba me la milité ba bienté to éviter au tigal na 3 ans 3 ans ça passe vite linga au changer ba makambo rapidement boni MC ke sou banoise